tala nde ba ofinga baninga voilà nde ba oloba baninga ozo réagir te voilà oza pour yango oza na possibilité na capacité ya oloba na bato no parce que bazaka pe ofuta bango bolongola image o ba olongola yango so image on veut demeurer toujours kozala tu es content abimi pour akiti ça y tout défendre des causes wana entre temps muto azoloba mabe wana makasi bongo a bénéficier ya makasi ko leka kutu biso watoto l'équipe pour défendre tala niveau ba raison pour que ndeko bi te baninga ba moni yango mama longola yo bilanga longola loko isa mabe bona émission na tile lo baba na pouvoir nini na qualité nini yo benga ta mama na bino to longwa mama olivi pona bokonzi mama abocho mama yo yaka vanda mais biso comme tu en so ba essentiel non mi tient na catch parce que je suis comédienne voilà le quoi tu es essentiel to kenda ko sumba partout excusez-moi les termes to kenda ko bebisa ko police partout ne to kenda ngo tikuna ce n'est pas normal bino mo bobima ba amike bino mo ba lesbienne mais ba tanga ngala bima na ngala mwana muke ate ya 18 ans bakata ingenga na lesbienne te talaka yo mwana muke mo seka tata no nda bebisa yo obanga mama muninga ndeni to mwana mama muninga lo baka mbanda na opo yo bima na tata na to kata na te to ke kabu to ke kabu to 2024 siko to komi siko to kutani to laksani peda ba solo peka to betani makofi na obunda makasi osakana te na obunda makasi na zwino kiana na tie toke na ngokabo moi ba njiro toke na ngunde to komoke na ba vérité ya makasi ko bima kote ba nanya za nani nanya kota kuta batu akota tishi tijaji nkunda tiji anu munda mwa lukunda nanya yaki na kati ya lidesu na biso inga boma lidesu tibo yo finga batu bazoma mibala batu yo tala mobali yo bose ko tulai makati po botola mobali ya ndengwana mobali za ko epikrani et puis vous allez puis ba kota po baluka musisa siko yo tala oza loka njoko do bo simba ngai oni ngai mutu na yako luka théâtre na ba problème bo finga ngabo mata bo kita muko bo simba bana ngai na ile ba version bo fingi bana ngai ngaba mdashina lobaki muto azotina bango za courage oyo finga ngate mais tant mo ba finga nganga na ko finga ye to ke no bon akoya ko loba likambela yo loba na ngata mfila zo kanda moni yo to kande yana lobi to ko timola to simba Kongo moko moni ngana sabe ma pia na pardon loba ngai bomoni ga bona ga besoin réputation te réputation ngai pola réputation ngai kufa na ba ndisina za kapenani donc m'en fous au moins boma biba ke nazali boma bokoze na bomga mokisa boma batata na bino ba mama na bino niyo to ne ba boma ngala bino ngala ke no bongo ngala le malanga te bino ne bolima ba yuma bela papa de gens ça va ça moi bala na yi azela parce que kema na ko piko la biona bino. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de ngolo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique.
J'ai eu beaucoup de messages, bazutunanga osalaka nini pona teint à la uniforme. Donc naikola exabino oyo eza mafuta ongamuko na salaka etelisaka eza pona teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat, pona ko maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Vous savez que nous sommes malades, mais nous sommes obligés en salle, nous toujours Moussala. Barizi base à monsieur le journaliste, exemple télévision. Merci à Martinez de Salle qui est derrière la caméra, la pose de vue. Merci à toutes les personnes qui m'aiment bien, qui me soutiennent de partout. D'ailleurs, continuez de liker, de vous abonner, de partager, de commenter très massivement les émissions sur Exemple Télévision. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir, il y a Rosalana Moko, il y a grande star, il y a Mboka Nabiso, grande actrice, il y a Mboka Nabiso, Biso Tozala Banamiki, Tozokola, Tozotala, Bango na télévision. Il y a bien avec maman parce que Aebinga Boumwana, Tozokola, elle c'est ma mère. Il y a Anna Thérèse, il y a bien avec Bongo parce que Star Azarane, na Kombote, Star Azaramamate. Donc mère ba petit, mère ba petite, donc Anna Chika Theresia avec elle tombe un peu au solo là. Babi ya na zotumbaza, il y a na tout type bordure et tout, mais qu'on gagne en plein répétition. Et tu es bien rappelé maman présidente depuis Azara sur national té à sala groupe naé, mais national pour Azala rapport bien avec ma fille national télévision, il y a président Caleb. Avec lui tombe un peu au solo là, tu ba pena maramango ezanini ya na mouche ne pika qui est pour ça ba sorti pour le marambe bima ébélé sur la toile. Mais avant d'appeler ça ya na maloba, je dis encore merci à Nick Chamagoton, merci également à Gaël Fundomena, Julio Monamputu et Geto Kamazi, merci à maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul, Fiki pour deux pour quelque part, et FBT Missalande, c'est l'agence assure Yarotinda, Fret, partout Bozali, FBT Zawana Ponabino, et merci infiniment à celle que j'appelle Vumbi Shekina, gros bisous à toi. Martinez, si tu es d'accord avec moi, Fongola Bisso pour dire déjà bonjour et bienvenue à Yano. Arrêtez base à monsieur les journalistes. Bonne année, hein? Bonne année. Depuis Bandi. Voilà. Vraiment. Nzamba batte biso ya moto yango to kotimbula sika. Et les kinyo soto voilà. Voilà. Yana Thérèse, il y a un mot gentil dans Badnion sur Rosal Bapa Rotala yo hein. Batupena balingara yo parce que Thérèse yana na obanda kala tilelo ozali et puis ozozala kaka. Un mot gentil dans Badnion sur Pena balingara yo. En tout cas na Badnion so balingara ngai. Nga pena ligabi no mingi ata ba yini nga ba bibe ko to bito linga ba yini na biso na linga bino mingi po ero ko to commento finissé que tala ki eloko to sala voilà dès que c'est que linga ki biso pour cliquer place voilà exact donc na linga bino mingi nzambo alo la pesi biso pema ya bon moi a continuer ko battre la biso po na makambo biso so abobe biso liboso voilà Yana Thérèse oza elonga représenter te batubele ba ebio grande actrice au sala ba parcours yo banzonzing ti lelo continue à jouer tu es pas yo la maman présidente tout le monde sous groupe ezongi et ça qui boni ba temps pour na groupe katana et puis ezonga c'était dit à quoi d'abord donc il y a commentaire qui va fanatique na ba ka tourner na ba ki janvier on démarrer Moussala parce que dernier jour il y a tournage na biso ya film na biso to sala ki bondoki dernier jour na on de bukolé ki na kufa dernier jour wana quand on a sisi tournage dans un inda kundena yambi pasteur Chris petit frère na on a appelé conseil spirituel na biso wa ndia bengi ngai ya za kapé kuna kuluzi mais era bango nde ba visa ngakutu ana visa ngote bon yo ba loko te na yake formé te ya yekutu mutadaki na Lubumbashi ndazo benga nga na Kishasa na biso ba rési affectanga vraiment affectanga mais nzamba za bon moi ba kusi ba ke biso botikali to continuer vie voilà yango moni en tout cas coup de chapeau na bana na ngai batant na nyonso to sala ki a repos na vanda bana na ba vanda ekana groupe on est comme ça bango bo vanda kimia bozela balongwe ba kimi bango wana kaka na zana bana betenga bana
so basé be ba 15. OK. So basé be OK, boya no belé. Boya belé. Et puis nayebi ke so na chebana na ngai na bengi mutalibanda na ba. Voilà. So na zanga bana belé na bano zanga ba pressa okota bana. Voilà. Amba za mukie na bengeli bango ba gaya ba bendi bango voilà. OK. Na lingaka boso muto dalika 11 après ndete comme 15 so bango ata muta bengi bino ndeni boso ateto sokaka. Mais ba benga ka pour recrutement. Oui, ba benga pour recrutement. Neti sikoto za 17. OK, vous bâtissez sous deux. Ba to ba air to zongi nde ba bala mi bali mo bona mo ba ba jouer peu bien. Ana zupe bango ndete zo tamolo longo na vision na biso na bike nzambe ya osa biso bola. Voilà, nzambe osa biso bola mu eza penza langage mo kitoko. Voilà, to yo kuta pena ya na en pleine répétition na banana e bo mona ba extrait Martinez azuli biso mais ya na tozo moi sima bato belé ba ebi Thérèse na musala na ye ya théâtre bato belé bazo koma kozala étonné kota la Thérèse ya lelo pe ba komi ko insulter ye Thérèse ya lelo ba komi ko dénigrer ye Thérèse ya lelo ba komi ko kitisa ye ko chosifier pa ba communicateur ya bandeko na ye o baza pe ba triska lokola Thérèse ya c'est dit ya quoi motema mabe méchanceté kanda tonene motema mabe barisi mutu moko lokola yo nanu nayebi te soko lobi ke nazo ya na mabe na ya na ko tomboke na likambo yo kuto la mama mama ozonga kaka olobi no ya na limbisanga na likambo nayebi te soki yo olobelinga mabe mo boyi bato ba comprendre que barisa bien solo voilà soki yo olobela ngai ofingi mutu moko boye na kombo na nga barisi mutu atindaki o mato kita barisi mutu atinde po barisi omona oyoka otala nde baofinga baninga nde baolobela baninga ozo réagir te oza pour yango ami bongo barisi oza na possibilité na capacité ya oloba na bato no parce que bazaka pe ofuta bango bolongola image o balongola yango so image on veut demeurer toujours kozala. Tu es content, tu es contente. Donc quelque part pour binga pe ba ofinga nga pe fo ba finira nga pe. Mais ngai no yeba te ba rezi ba njiro etamboli mokimo bimba parce que na défendait cause ya maman Olive. Donc il fallait pas défendre maman Olive, c'était ça. Éviter. Toko ba ngabi sonyo so tout. Toko bima likamba welela na to éviter. Mais tant to moni mutu moko azata pembeni ya yete abimi po akitisa ye. Tout défendre des causes wana. Entre temps mutu azolo ba mabe wana makasi bongo. A bénéficier ya makasi ko le kakutu biso ba toto l'équipe pour te défendre. Tala niveau. Tala niveau ba raison. Pour que nikobi te baninga ba moni yango mama longola yo bilanga longole loko isama bebo na émission na tile lo baba na pouvoir nini na qualité nini yo benga ta mama na bino to longo mama oli pona bokonzi maman abocho mama yo yaka vanda le belé dika maman abocho jamais maman voisin ça malédication ouais как autorité non na éviter l'émission na sona lo bayi mabe ba question ça rabino ba réponse ça rabino voilà na éviter sona lo ba ki mabe ndeko mo sona pe lisusu alobi soki ndeko azui mabeza api po yo moko kabaka yimo kabaka c'est normal benga na zui yango yo bakabeli ngate voilà c'est différent bono yeba te mabe na ko expliquer mo ki mobimba te po mutu so za essence asa essence comprendre te ba tous autres to ba doza jalouse parce que bino tout ba bibo ke na ko pona hotel sa chance na kinga kati mutakenda chance kuna te mutakenda sa chance kuna te na pesa ile que tu photo na nga so donc maman Olive na pesa photo na bazala wapi na grand hôtel kuna na ba maman Marie-Hélène soki maman lingaki na temps na sala groupe na enga ezala ka chaque chose a son temps alingaki sala lelo atambo na ba comédien sunga bango ba longwa na milieu bazaki ba koma bato mais biso comme tozana biso ba essentiel na omi tia na kati parce que je suis comédienne voilà le quoi toi ba essentiel to kenda ka ko sumba partout excusez-moi les termes to kenda ko bebisa ko police partout ne to kenda ngo tikuna ce n'est pas normal. Voilà, donc toujours continuer toujours na Thérèse ya bomoni groupe déjà c'est bon mais ya na likambo ba continuer là ka ko le belango ba continuer malgré tout expliquer déjà ba
nika kokangisa yo na kondo mama chaque opération na moboto la mobali babimiso mibali ya bana mikie et tout boto la suzi makambo belebele tout ça boto la suzi mobali pe na wela na suzi mobali te OK na wela na suzi mobali te yende muta wela na suzi mobali bato ba finga ba onde ba wela suzi mobali bato na docha suzi ba finga nete po nini bato na elo esekisa nga makasi na matanga suzi na moni ba ko ya confusion ko tika na famille suzi entre tata suzi azaki na bomoy olinga ki ete otie na film ete po parce que azo mobali na nga te na wela suzi mobali te et puis donc on marche parce que vivant tika on mone na TV ta leki apesi moi indiso elo mobuye Teresa botolinga mobali et puis attendez na mobali ngo azalaka na ye na tikala on mona mutu moko te ya poto leki na émission moko ba sa poto ba leka tout moi ba ndikana somba sala ba dégâts ba sa poto ale et bon nga kutu na tanga koma mutu na tikala mona mwasi mota leki na TV ya poto ke mwasi wana mobali yana boye mobali na ngai tosana na mariage mwasi wana théâtre moyibi ya boto mobali na tikala mona te tant que mutu on va dire ko vivre na ye atikala ko bana tango na kutana na elisinga to kabwana nazala na ete bongo bombele nga poni solo OK normalement bango ba lakisa ngai nde bazawa na bango tu ba oloba wana ba lakisa nga taba isanga ke moi mobali ba la ete auta poto aka basana na eta 5 ans mais ça passe les 11 ans ce que na moi c'est le 11e année et puis à mobali ali boso nga poto ba bimisa ta 30 millions ba bima ba on a poto babima bango ba t-shirt babima bango pour la sandale babima bango basimo légère babima bango pour le côté au mona baso kama sumu na bango te bakotisa biso nyonso non muto za mutu toko mona pe mutu mona quartier moko boye abanda ko yela frère moko bakute na film sous pe na quartier moko pe babalani bakei voilà il y a des qui destinés là soki ye moko mama na biso shoka bana TV Teresa botolanga mobali ponga itina ndo mama na oye pa kamana nga tunga la pesi mbote lipasa mama Mimi mama Anto na Inja non mona ye penza na mobali na ye mama zaki déjà tantine biso ya na biso zaki na mobali na ye papa docteur wana papa docteur soki zaki pa docteur nde botenga nga lisumu wana nde na sema mais tant mutu asala ki vina ye mususu akoma na makamne ye mususu mutu na pe ko kutana na mutu na tango mususu ko botola ngo zaki ya ndenge ni boluke lo ko finga no bozite bo finga na ba mensonge o nga na oboya na otelemela makasi eza vie ya bana nga ba chango na bakola ngo na ngai te bakola ngo na ngai te nga bana na nga la boti bango na théâtre te pe na ndako nga na botela bana na nga mabali balo nga na zaki na ngoso ezai bango nde lelo ba betela ngo ka tolo nde lelo na betela na to sa tournage na venir na nga wana donc juste na parcelle nga na na numéro 20 na numéro 22 bato se tête bato ngana kutika lipongo kwani te ma femme ben na ngechanga musuku nde na teka ngo et puis nazaki trop jeune frère ça na yolo te na yolo ndesko ya ngai oui ya motel fiki na simbushi voilà OK je vois to mona bino nde boya théâtre ngapi batu na poza nga kalem nde na yaka théâtre aso ya kanzala ya oluka vi o ya kanenge ni yana yo ya ka déjà so président nga kaleba on ndima ko yamba yo muko o yamba ye na nini o ye biso ndenga na yaka théâtre OK na ya muto nzala te babu sa jisomi soki na sina na osongela nani kuna sina upanza so bana president na okale na tika bongoko tika tika nzambe aza mokonzi monde tosala boto otambola biso tu toyebi nzambe moto azangi koyeba nzambe aza te voilà la justice de Dieu yana donc ça bino la justice de Dieu yana toza kaka toyeba to nayebisaka bino baseri mo barezi moto aboma théâtre kalata obiba justice nzambe ko mosala ba vérité lelo bato ba crasha ngona ba TV lelo bato be baza bangulu bango ba vérité ko bima pinda ko kopa nani aza nani ko ba ninga msuba tika ba ninga msuba sala musala bango à l'aise ba msunde bazana ba na makambo oloba mais moi ba lobeza te sika zo ka kwanga sika zo ka lipa oloba ndenge nini baza ko ba esclave nga mutu ko yana TV nga na ko fula mutu te mutu ko yo loba na nga bo bandolo ba nga na lelo ti lobi tant que na dit que na za yango te o matokiti o lembi o tiki mutu to ba ne ben jour na bango na yaki te na oseka bango ko na zui na ko la so na zui ba lien ya moderne ba fanati ko leka te ko sa te puis tant na ko leka nde tu pe na l'équipe bo pona lo ba kamba bana na nga groupe na nga na senga pe ba fanatique na nga ba limbisa nga il faut na lo ba pona Sabrina na nga na Dieu merci na nga na éloge lobi kuna nzamba ko sa bango ngolu ba komi ba konzi na mboka
baya kobimisa bango baarchive mama abino azalaka ndumba ta mosu mwana ngai ya mobali mwasi na ya kofinga eta mama abino makambo azalaka sana théâtre ta mosu mwana ngai mwasi mobali na kolobandi ta mama abino azalaka boye na boye na boyi nga mpe naye kosoigne image na nga ntango bakofingela nga bana nga mpe babimisi baimage mama abino aka kocontredire voilà poni mama abino aka kocontredire malogo bazalaka kofinga te donc baréputation na bino ya mabe obowana nango oyo bozala nango ti lelo ana sala ngo te sono bi Thérèse eza sobriquet eza personnage ana sala ngo te ana tika kosala ngo tika ko mibali kutu ya théâtre mikolo ba mbinga mabumu minene balinganga na zwa bango te kaka na bima na Ernest Hervé kutu mwana nota bango bona oseka siko na groupe na bilongi ya bano yo tali ya Kombe otali Christian otali Jiken otali Pakalingomba ete pakalingomba to benga to banda ne penga na bande pakalingomba ete otali bano ya mike o penza na mwana nga sika e comment na boseli comment Valère kaza bene longi penga ba bébé mobai kitoko boye bango ba ozwa bango ba ko sana bana bango makambo ne ba groupe na bango mais oui je te dis ba collègue no ba sala mama ebele bazui mamsu ba kofra ba ba tomandako ya to za ni a vérité ya polele oye to lobby o kofra ma mobala ba to muke na ndako mais biso makambo to sate bo zongosko bozo lati sa biso ngo bino mo bobima ba mike bino mo ba lesbienne mais ba tanga ngala bima na ngala mwana muke ate à 18 ans bakata ingenga na lesbienne. Qui est derrière toi Marambo? Papa Serge Azo c'est pélaté. Papa Serge Alobi les loups ne se mangent pas entre eux. Voilà. Papa Serge tu m'as mangé? OK. Mais oui. Tu m'as mangé ce qui les loups à Balia na raté mais yo lienga parce que il y a ma cessé mon coup direct. Ya yo sans pour autant attendre la phrase à la. Mais la linga Papa Serge Makasi dans scène et l'autre sa grand frère non right? Na lobane le lobi to kuta na scène. To se canabiso. Na bi na ngai ba moi ba benga ngoni, ba benga ba guerre froide. Et comment on a théâtre mais nga na sala tenaza boui nga somtana nga guerre froide tant pis. Est-ce que Marambo union sur Thérèse ana économioté parce que quand on dit ma ozala bako to oza pe non ko zala déjà pe même style na bi ke belé ba inanga c'est ko very na ngande muté ça ke comme na Marambo is depuis si tu émission na sakina ça ba sepela kité ko bango ba lobaki bo akabela ki photographe et pas un mutu baby nzo don jati lelo amona na te point expliquer point idée baby don yo zalaka yo pour fuka maka ozalaka na conférence maman li fa benga biso to sengele pardon to toma maboko ko yo pour fuka maka aya shuba kabela yi azuna boboto pour bakabela ke so ke bebe ba mbemba to kene ko vanda mais ce que mutu oyo siko ma beni nezali so ki ye pas zui ba bezali po azui o bakabeli ete vérité on a des moutons qui baba bio traité munga moyibi peut-être yo mo pe ba so yo boyiba yo boya na so boyiba tu mi bazwa ote ya mwana boto maketo kuna pe na ikiria mama te omone sika te to ba te biso sokenda po ba linga biso te OK maman bengi bino apia bino confiance pour ça la confiance n'importe chose comprendre de place one maman apia bino confiance mo payer confiance soki likamango ezaki nango ya bongo bobombana nani na mona mutu pe alinga tata lopango na moti bakabwana lopango ebite ke malocataire on a tata lopango babimaka parce que tata lopango na so yeba peut-être azama ye plus wana eko beta kano ozomona na bakabeli arashu bakabeli ye ayibi eloko ekokani te poni bozoni bakokoko latisa mabe to leton mabe nyonso oyo eza kaka nayaki ko répondre communicatrice na bango on communiquer makam na bango réponse ya ko vandisa autorité morale à solo na kiti po loba na ye neto biso za impoli de naissance babokolo mabe ba pesa éducation te ata mama ba voisin na yo aza autorité bongo to ko vandisa na kiti te eboka mutu ya ndelo lenge wana lokola mama wana et puis no kama batu na bo benge be mama mama oui maman ya kombo lokumu siko to bingi na nini moi sinon so baba be ata mama ata za ya muke siko to bingi na kombo nini na bando to bingi na kombo na vraiment eza sensité c'est ça tous aba respect moni bano déjà bataka ba miss na ndenga mabe respect si la rekoma abondoki voilà ba mona pe ba miss na ndenga mabe ba mona to tata na otalaka yo mwana kimo seka tata no nda baby sayo obanga mama muninga ndeni to mwana mama muninga lokaka mbanda na opo yo bimana na tata na voilà
Mais est-ce que ba obeta lisolo bana na ba fanda na yo quartier moko ba tambola na yo apo va na quartier moko te ba rezi nga tango na bali ana mbanda ka 3 OK et puis na bala libala pamba te nga soko zalaka nga ba na kufe mobali ba ndeko na nga ba olela mobali na ngai ba rezi ngo ba bamba ba olela mobali obu semiki na bango boindeni akomaka papa net petit frère na nga za na obengo yeti atangi ba zo ba kaki ya mwana nga OK talaka mutu na bandiko na vie depuis 6e primaire pour qu'on est plus loin tant na zaki na mutu na zui fiancé te son naza na chéri mutu banda okende kuna ye OK je te dis donc on développe comme ça ye mutu banda okende puis azaki aza complice na nga na ndenga mukete to na complicité moko tina ndenge tokola na vandi na ye tiko kabwana nga na ye zaka tangu papa na bango akei so nga na ye na ekolo mo ba otuna ye ba mama na bino ye pa ndima ye mama abuto na age nini de etika ya kibongo ntango nazalaki elenge okotuna ye donc naza te moto ando akende gauche droite akebo naaki na copain na nga moko na ndo vivre ne avant nakutana na tata bana nga ayebaki ye so natindi akende ye moto ando kokende ti kuna azwi ndenge eloko aye na ngo okosa naza na baleki ya basi oyo alanda nga na nsima akufa azali mwasi oyo alandi oyo alandi aza mwasi apres mobali apres basi ye kobotama na nsima ya basi mais nasala complicité wana na bana basi te mais nasango na mwana basi oyo nazosala ngo mabe eleki no mobali akoba yaya boni boye nga sikoyo naye kotombe chance ya kokutana na papa bana nga ezalaki ndenge ni barezi nake kotika moninga na ngai naka na copain na nga mais nake kotika moninga na ngai epa copain na ye na Gombe barezi aosolola na ye na tendance dibinga kopi na ye mobali oyo avandi aswana mutu te ana oyo avandi aswana mutu te tosolana biso nde libala na ngai yango wana nazwaka bongo sikoyo tala sikoyo libala na nga bongo na suki ya 2 cm ya ekole suki ya 2 cm ya awa oyo oza nango oyo sikoyo papa bana na nga azalaka botuna yiki nanga soki nakangi omoni basuki ya maboko ntango tokomokanga ekole so nakangi suki wana maboko il faut elanga cadeau super pene damaki naomona ntango nazwaka oyo na bomwana namoni elongi yango naomona elongi yango ebimisi lisusu père son âme un bon mari namona mobali nayebi te un bon mari mais nzambe ayebi ka azwaka bato malamu avant azwa ye akenda mais asalanga bolamu atikelanga bana na ngai nalingi réputation ya bana na ngai na mabe te naboyi naboti bana na ngai barezi oyebi nayebi mwana ya mokie nabokoli bango nde mama bokola bango na mbongo apasi ya ndako tata na bango na ndako na théâtre nabokoli bana na ngai na mbongo ya kindumba te bazwa bana na ngai baincrimine bango na eloko moko ya salite te et puis bana nga nde baza wana soko olobi na nga ka likambo oyo bamonaki na sala te barezi okate bilamba otika bolungu bato ebele basepela na Sabrina babi éducation kitoko babimisa bana yango basexprime en français babimisa bango omoi biso tobota bana tokolisa namoni bona dibinga poko yo na ye na oke kotala parce que place na répétaka dibinga vandaka na se akolisi mwana ya bongo yo ya kosalire ye place mwana ka moto abeto makofiti akoya kotuna nsima mama na biso asalaki nini po solo na kuti mwa papa na nga na nzela alango masanga subi bato baobete na otala na ndenge asubeli wana te nakobunda na onalonga papa na nga na soni wana na tie ye apres nakebisa papa na ndako papa ta yo moko osalaki mabe mais sikoyo mabe moko te baomona mama bango asali ye boso koincrimine dieu merci aloti yango esali 2 jours makambo ebimi so nazalaki sage ata émission ya sasa kama mso yanga na lekana te alamuki na tonsi mama na loti na ubeta comédien moyo osakana te dieu m'attend parler na kosa na ubeta ye na ndenge moyo osakana te po akosakana tour oyo napesa asango mais tour oyo tobeta na makofi nabi kosala yango te nzambe alola na okosota ye doso micro na yo nabi komekosala yango te baa banoko na yo baza bamama na yo soki okosimba moko bongo eza okosimbi nga na nzo nga na edika bana nga ata nde akomi na joana na edikaka ye ayokelanga yo kutu oyebi ti dieu merci na sabila moto ayokelanga makasi eza dieu merci nalobaka na nzambe mponi osala yango boye te ifaki ezala kaka boye voilà totika kozwaka makambo moko baninga bazosala te
bolatisa bango. Yana pardon na kati yote yo na dina na boyelani babi ojwa kuna te. Te dina na c'est ma petite sœur. Na habité soki dina na palingaka émission te. Soki oleka émission ko lo bakenga na yana to wolela bo. Ngana okande passe na sola. Autoto so la film moko epa na biso. Ngamo na présenter maman ta muto lingaka dina na bisa mbone na saka pia maman na. Oui ça nga passe saka ke. Muto komi film pas dina na. Kwa benga ngala jouer dina na bité na sala choix na nga pas sila. Mais à Benganga jour on peut demander que prière tant on a que prière na bossa na kana benga ka expliquer c'est ma petite sœur na linga minga yebi ngala lia baba moni bato balobake poko niye mutu kabela bino pese bino te na lia mbongo bima ba poche bato msute mais na lia mbongo sans ko tourner dina na kabelinga na ko boya bola ba mutu te na lia pena mbongo na ya tourner je mona na mbongo te dina na pa ya na mbongo te tokei na nini na moni jo ezala na kitambo akoti abimisi mbongo na ye na banka pinga bona mutu aboya kango te mais mutu babake bakabela bino basala so na boyi boloma mutu nde mabe ozomona yango wana donc eloko mpe na sala mutu na esimba te na nini natongela ye nene nabomelani babaleki na biso na vitesse yo banda kosinaka baye tonga ye okitisa ye obosoleki na vitesse ya ye ti eza yanga te nga bana na vitesse na kaka ndenge yozokumba mutuka na kolanda te nayebi ndenge okendeki nango mbango nayebi te soko tie carburant plein na badodan nanga nde bookima na bino mbango bokima la justice de dieu yana nakozwa ndenge bino bozwi te ndenge mpe bozwela na koanvie te mpo eza ya bino me nga na tie na nga na okende na nzelo eza na badodan nakiti malembe na mati donc nakolanda vitesse na bango te vitesse na bango mo bayebi ndenge nini bazweli yango ya nzambe bango ya nzambe te bango nyonso maboko ya nzambe. Voilà, nous sommes à Maboko Nzambe. J'espère que Batbazota a biso de partout. Mais pour hémorragie, oyo katana penza yana. Nani fois beta penza le boko na mesa pour marambo ici là. Barezi. To katana te to kekabu. To kekabu. Toi 2024. Siko to komis ko to kutani to laksani peda ba solo na to betani makofi. Na biso ki reçoit interview mu ki ose pas leki na nga mobali. A obetelo lisolo na nga. Na obunda makasi ya osakana te na obunda makasi na zwino kiyana na tie dala na kobeta mlo sote pose ya famille na nga na oto obunda matete ka nde na abona na cicatrice na libele baswanga na beta 3 personnes na longwano la mali kolona lata kola na zwili puta likona biso mabozela babenge nga basoda bakanga nga na basoda bozela bakanga nga nakende na kashongo avec cause mais na beta na bango ali bokangi nga avec cause na succès nyonso obangi te bato batondana ya osakana te na longoli libaya na lata na tika na soutien na lata cycliste na zwi liputa na lataki na bendi yango na kangi yango awa tona ndo beta bato opanga mbetamo mama mwana na leki na ye nayebisi bino tokende yango kaka bo moi bainjiro tokende yango nde tokomokende osiko baverité ya makasi ekobima po toyeba nani aza nani nani akota akuta bato akota tishi tijaji ya nkunda tidi anu munda mwa alukunda nani ayaki na kati ya lidesu na biso yango aboma lidesu nani ayaki akoti na kati ya lidesu yango aboma lidesu po tolia yango ezala na banyama na kati lidesu ebebi me bacomédie mpe bandako koloba ngo tuko te tomoni mwana na bino ya fe dati likambala dati oyebisango bomi na kati ya libungu pasola libungu nobimisa yango moto osala likambo aza te loba yango omete obimisa biso tokokotize ka nde tokozala na matanga te bato bazala pour mwana dadi tokokotize tobimisi ye na kasho nga mpe bakanganga jour na beta bato na matete na bimaka omoni mwana nga akokosama mbliza mutu mwa bando fene tabimisanga ta siko niveau bengi yaka bakangi mama bakangi siko tala mwana ya bongo na beti solo na ye tala mwana siko ndenge azalaka na nga baintoxika ye na mabe baintoxika ye na mabe mutu wana mpe aye azalaka étranger atangi mbongo na bimaka jour wana na kashote dati soto atoki kaka point nga na kozwa mbongo na bafuta nga balokataire na ke na futeli abimi po alobi bosolo papa à part ça ndeko adadi à part ça ndeko adadi tala omoni vio tosala lelo
biso ya dadi te mowe place azali otala mwana ye bakomofinga ye babe akufa na sida basala bémission bazofinga ye babe aza zoba akufa na sida akende soki mpe mibali basakana na ye tosala donc bainsulte moko ya mabe tata na o dadi azalaki zoba esi atikaki ata lopangu babali kofinga mowei mama na ozoba etu etu akufa ya papa na mama moto moto otika na mokili so tokufa mais bato baosalaki bafinga mwana wana bakosaka bazala na nzete tana koloba eloko moko ya sikoyo mokili ebeti kano bombe moko mabe bombe moko mabe ti basenga basomba bango mapango na bandali mpo batikana na zemi ya dadi lobetelo moko ya bino mo bolali moi théâtre eza na makambo ya mabe kundama tobaka 2024 twapenza kongo totimola yango bato so bayeba likambo ezolekana lumama bende nani chishi chijaja nkunda chija numunda mwa lukunda donc muto olia théâtre aka na kati ya théâtre muto olia théâtre ka boto lobake muto olia théâtre ngai na pesi yo lisese moko a sikoyo yo lobela ngai na ke mona place ngo yo fingi tendresse non yepso ba mo longo l'émission na o fingi tendresse longo longo mbang ndenge ni muto asali ozala na valeur wana o balo bat ba peso valeur o bat ba fingi lo biso émission na tili le les a katani na chaîne na ezali et puis abi ngai na olongola te mto pesanga ordre azate ngai na sa makamselo nga ouais allez-y comprendre barisi toi na minga lo baté bango bazana monopole ya lobela mutu nyonso basimba drapeau ya finga mutu nyonso mais nga soki na botola ki c'est masambe pas mama chapo un bel homme hein mobali hein mais mobali o moi so na botole pa moninga tika bana ya ata nzete tika libono ko simba ti bo yo finga bato bazoma mibala bato yo tele mobali o yo bose ko tulai makati po botola mobali ya ndengwana mobali za ko epikrani et puis vous allez puis quand bakota po baluka musisa siko yo tala oza loka njoko ozo finga bato bana mo niveau mona yote c'est que muto bongo muto neto ngana ngina so yo liko c'est que ko nasi yondo okoma yondo okoma ozo en charge mais biso bato bongo bazwa biso ba en charge na bana biso bakuta biso na bango mais ozo to mobali en charge je suis bana ya mobali tano loko eza sacré loko ya bana bozo simba bana ya bato na loyenge na di vacation entre tabino mo bana no bana éducation te ngana sali boye boko moko yo dike bana nga ba orphelin na kolinga teke na ajo oui na ajo na kolisi bana nga bamso bakoma otuna nga na ndeli petit na biso bi petit option moni abotana bana mibali c'est que akoma des parents akoma des do ba mono ndo mukyo mobali yeyo c'est que na sai musama kasi na kolinga mutasaka na éducation bana nga te na kolinga ngote ata mukete do bo simba ngai oni ngai mutu na yako luka théâtre na ba problème bo finga ngabo mata bo kita muko bo simba bana nga na ile ba version bo fingi bana nga mdasi na lobaki mutu azo tina bango za courage yo finga ngate mais tant mo ba finga nga na yako finga ye to ke no bon yo boya osenga pardon fa osenga befi pardon pour zongo tourner ba rési au monde tozala abona vie oyo bato ba mikitisa yang bango mo ba sakana bango bonyo na sali yo eloko te to welani eloko te muninga moko ndana kende muninga moko za jouer double rôle na yeba ngo déjà muninga moko za jouer double to na ko taba makabu makambo yo ko sanga bia na suzi yo baza opesa nga bango ba pire ko le ka suzi mais oui okende singa ka pardon te so na bi dans so na etake kuna bi awoyata bien abia oyate na benge sute oyate ngana muluba mukwa kashe mubala mupanga ngai ngana muluba ngana muluba na makila bangana bala ngwaka tala katata bana ngaza ngwaka na beli susu abunda na mbeli mo zo senga omona ndi chéri so zo na nzela na zamba ngala bimisi mbeli muninga pa bimisi mbeli so ngala bimisi mbeli yo na ngote na katio na peso mbeli oui abete masamba kana ba na katio na peso mbeli parce que mobala tambola na mbeli siko na vanda na mutu abongo na bala na bota na ebana na côté espère bangala donc il na boya ko ke osinga pardon ko do c'est intérim abia ko yate avanda na obenge o se po no manquer bango
na manka nani barisi te par rapport à bon mon osate o ba manka ngai bakasi o ba manka ka ata ba loba boete ba manka nga ba bi ato yete ba rôle ko ba jouer ba jouer na bango mais Thérèse aza unique na Jacques voilà ba jouer na bango omoni mutu musuto fanda ndeni rolo yo naza mutu akosa mutu akata bilamba tendresse va jouer omoni ngane tina boy na koso te Fanny c'est ma fille mais si on a besoin un rôle mutu moko patenga le kaba bordi na pesa mutu musuto ka Fanny pour Fanny jouer na pièce dans na bien Fanny tikala na caleçon omoni Fanny wala Fanny ka puto Fanny au jouer botika Fanny otika la katalea otika la bongo za ba pièce dans ngebe to sana kisha sabat ba gaba kimba kanimi donc on a besoin un rôle on a vouloir ou pas tant mutu yake sa répétition de nesi wango na bib et simbate Fanny donc ndenge zana bangata ba fama bi atuka rolo faki Teresa Bita mais quoi na ate dans souté mais on a un quartier to taba film de l'eau je vois pour nous pesa ba les meilleurs il y a nos bonnes actrices problème est ça nzambe dans justifier ngai osomona et puis na innocence ngo lelo na komo mona batebeli ba komo lobana ya ka olobela bevi na rage tata ko ba bevi plus pour na lobela ipo ba commentaire bon na ko bevi na rage non lobela na rage ngai lobela ngai ngo wana non lobela na rage po to zona na nini to wela na eloko nini to boya kande mabe so likambo ya mabe to bi likambo ya mabe so likambo ya kitoko to bi likambo ya kitoko mais na koki ko lobela na rage te na motema mabe te na tike kimia to kotika ekimia te tanke azali kusu ezo bebisa eloko abimisa yango théâtre zonga nde tozalaki ngala ke ko jouer boye ba loba nangi eloko te ngala zoki ko jouer boye ba nangi eloko te ngai lelo nazala incriminer likolo 15 minutes ya SB place mabe uta fallait pas na salango mama munene okwanga ani na kotsa 52 ans non nozalaka sima mutu moko akomandanga nga na mokolo na bomba agité siko bebe bobengaka tolekani kana ba to ba ninga to ba kola toi ka génération toi ba près siko mutu mo peso finga nga poso elembi nga na peso tu nga kutu poso nga za bien ya eu elemba makasi tina makolo no salité makolo mwendu na ebite ko citer mutu place nini na omona te donc moi ça sera net boy mobile milieu boy beauté oyo ya libanda azoyeba déjà kitoko mwasi oyo ntongo okei na ye ntango se déshabille Makenza mwasi kitoko partout mwasi bata ya dilo de table mwasi bata ya dilo ndole tande mobali na krakai ata boye mila nani na domitier monde à théâtre enga bomanga peka aliko ya domitier ba vérité na esila te na sali na domitier l'amitié ya 15 ans mais bato bayeka sima o bayeba memi bango na liboko kolo domitier la tali bana toyeba na domitier maman afalon na Chanel autoyaka kino autoyekoya siko avandi domitier limbisanga ma copine chérie ni pasta na ngai atalinga mais comment so balubano yango uzango te contre na sali ezaboy le roi deux personnes différentes et siko batonde ba ka lobango batonde siko balobela kiyo voilà OK bon ne balobela kiyo yango zalaka ndo zalaka nga apesa mutu elo yaye apesa mutu te yaye mais so ekomi ka batomba pesa Teresa ekomi problème na sani za makila ba champion nga mo papa nga benga champion OK ah oui on le bien kana biso wakala papa nga benga champion dona mwana ni amwasi liboso nga papa nga linga abande ko chéri nga na bolingo papa na mwana mais abande a chéri nga na bolingo mwasi na mobali te kwa linga nga makasi na 5e ma famille nanga na yaya ya mwasi te oyo na bimana mobali ya mwana na ye tala ba injure ba insanité boko zo pe via mutu musu pe ba ana ba nerf solide de sali tension akufi ou bien bo bébé c'est des relations na moko boye ba relation na biso mususu ba koma pe solide ba koma ko panda biloko eza lokuta makamo ba beza lokuta mais na bete biloko maboko la justice de Dieu yana nyonso bo belinga nga kenya na bilo musika te j'ai de nganda za prophète nanga bon mon aye petit mais costaud
nyonso nakenda kozongisa mwa moke tonto Chris pasta yaka bazwa mwa interview mpo bato bafingi ngai ndumba na banga bandeko nanga balia mbongo libala na ngai na 19 ans na banda kosupporte leki na ngai atemili yo mobali boye père de 4 enfants na ndo supporte banda na classe ya 6e primaire zwa kiti papa banda aza na 6e primaire mwana na ye ya liboso aboti na mariage aza marié légalement aza na alliance na liboko na ye abota na mariage kombo na ye chika ndoi na nga mpona korécompense ya na ye na bolamu na ye mabe oyo lelo esalama kaka mpo nga nasala théâtre nakenda na milie mo efale mpa nakende éducation na nga nga ntango na bandi théâtre nga na ye ntango nakesi nak na zwi papa biso alanda biso mpasa répétition nabeti solo ye mpo yafandi alanda biso nga na ye tokima na basa bamesa mo bo tobombanya ya opanza bato mwana na kosala théâtre te yango naloba na bino jour mo papa biso efale pa kufa efale azala lia mbongo na nga théâtre kompaki théâtre ezali mosala et surtout baseye tanto kombokende le bon somo mabango nde baza ye nde avandi wana kanga momu na bando kende bato ya peperde bakobanda koloba na nganga papa biso bibi mokomsu na biro na temi alobi botika mutu na mutu mpona nzela na eta mosusu vi aozwela ngo na kote kuna bino soko bokela mino kote obokende botika eloko akumisaka mama na bango nakumisa kende kote kuna na regretaka fala azala ti lelo alia mbongo na nga mais alia ngo mpenza papa na nga alia mbongo na nga imagine toi moto lelo bobenga ndumba papa biso alobi mbongo ya ngalula eza mbongo ya milambo eza mbongo ya baluba eza mbongo ya milambo na mwa mosa liboso papa nda alia mbongo na nga te bafamile na basalango mibali na basalango mobali na nga exige patron na ye bafuta avion bakende obala nga na mbujuma pour la deuxième fois mais je te dis leki na nga yo témoin bakie kopesa nga babala nga basera bamokomboso na mwana mokie basengi miso basengi mi mokomboso mbongo esaka nini eshite sikoyo na maboko tala mutu te yaka kotuna mobali na nga likambo mobali na nga atuni nga mama obike mbongo na pesa epa mine ko mokie mais mutu asa balaka kotika ne pango oseki fona na rebala yo na mbongo oyo babatisi lelo dans la taux du jour abali ngai sikoyo na to ya lelo afuti biye na ye na patron na bango tofiki aza nano anvi na mpe mbote bakia na mbujuma epa papa kulutu na nga babali nga na to ya mbongo ndenge mataka baosayela bino yango. Merci Yana, tous au nom, nous tonton, bonjour. Bonjour papa, merci. Voilà, on va se présenter rapidement. Ah oui, c'est Pasteur Chris Kaninda. Ouais. Batoubaye Bingaï, na combat cinéma, c'est Doucouré. Ok. Donc, petit frère et maman Anne, ouais. Thérèse Danan. Voilà. Lelo maman Anne, Thérèse Aza, Sigé à Monterrey, à insulte. Et pas ndeko bapandi sango bazofinga ndeko bazofinga maman na évité et tant que son frère a besoin na bablora bon na réseaux sociaux au salon ndenge bon et ça la passe pour na ndenge to koleli o bazolo ba na famille na biso za la raté biso to éducation ba éducation de base et soko zonge atana ndaku na biso to bandaki musala théâtre. Oui, autour na président na biso Caleb on a opesa je sali à passant a oyebisayo alors na sepela rapon nzamba loba nyonso bible comment nyonso bakanisi loba kuto na ngote donc c'est très important et sali biso passer mais bateau ba loba po ba moni na monde à théâtre lelo moni bateau ba boire ka mabango balandaka na sima hein soki beau frère na ngazala ki ya na ngako sa théâtre nde ba boire ke mabanga nde balandaka bato wana parce que c'est une grande dame. Et à côté théâtre pour nous longola peut-être souci à likambo et comme la qui est na moins il y a bambulo azaki na ngomuke pas si wana ko bala jeune ko kufela mobali à côté milieu moko ya batu et longola et lokwana. Alors le quoi ba yebi était tika baloba nzambe nde aza mukonza nyoso donc voilà. C'est très important. Yo toza mosala nzambe donc c'est yo tchaka kimia donc nzambe naza mokonza nyonso mais en gros peut-être na habité tant que frère de la famille pourquoi lancer peut-être message nen pour ba mo toucher pe bana et tout que maman Thérèse a fait sa bonne éducation mo malamu te et tant que noko o lo banati ngande o moninga naza mwana ya maman Thérèse ya liboso
Donc so talika ngo mon éducation na zanango na zongo pas papa na ngati na zongo pas maman na ngati na zongo pas maman o donc monaka ngai naza mwana na koti na ndako ne liboso na 6e primaire ti na zo examen d'état na ndako mama o classe na nga mutafuteli ngai éducation naza nango ngai bengaki mama baninga na ngai ona tangi na bango bayebi mama na ngai omoni ntango bozokola peut-être makambo ezofungwa baye comprendre azaka grande sœur na ye mais si tozali kokola bayebi mama alors yango nalobi baloba mais bano toza na bango baza na éducation parce que ye moko mama na bango aza na éducation na ye éducation biso ozalaka nango ebele na makambo ya théâtre baza nango te là je vous dis sincèrement et c'est la vérité et ndenge tozalaka na ba niveau na biso bato misu bandimaka te il kosala pena théâtre théâtre bazaka boye te c'est-à-dire il y a une différence na bato baosala théâtre po asala biso osalaka théâtre elemsu mpona quelque chose ekomaka lokola mpe azalaki mama moko nga abengaki mama po mwana na nga liboso napesa kombo na ye mwana na nga aza ndoi na ye donc amemaka nga mpe parce que ye ntango akoti epasi Caleb amemi nga ozomona alors tosala yango par rapport ngai kona na tosisa classe eloko osala eza te bon yo loko fana na ndako tokota tokesala donc eza bana baza bien éduqué et ata kutu bazoloba bana bango bayebi éducation topesa bango na ndako donc batika baloba yango nga nalobi ezosala mpasi mais toyebi milieu na biso ya théâtre nga na moto mosala wana nayebi milieu wana quelque soit bakoloba et esala biso eloko te po tomiyebi mais nalingi nayebisa toujours bato nyonso bayebi mama Theresia et aza oyo bato baoloba te donc aza oyo bato baoloba te nde elonga na koloba yango voilà merci beaucoup oncle quelques dédicaces na o na opesa dédicace ya pasi badédicace bon napesi madame na ngai zolanda ngai mama Alpha Putu Kaninda napesi mama na ngai que j'aime beaucoup maman Anastasie Titaka et avec toute mon église et maman Julie Nyunga et ma petite sœur Annie, toute la famille Kanda, vraiment papa Willy Mbobo, napesi bino mbote, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Boyoki moi petit témoignage venant de petit frère propre, il y a maman j'appelle chef hein. Il est où le Robin comment dire. Voilà. Rapidement, autorisé déjà en cité, de part que Ndoulé Bandawa. Voilà, bonjour Djiken. Bonjour. Yosa, chef Nakatia groupe, il a toujours la faveur de Dieu. Voilà. Il y a Maman Theresia. Ouais. Ok. Ah d'accord. Voilà. Mais par rapport aux rumeurs, les autres bima, batubeli, balonga basalio maman, yo dabi ya sera présidente la bino te ya sera maman ya bino boza ba président et tout, babi bima kana bino donc boza makangu ya maman. En tout cas, na pesi na mbote na bato tout bolandanga, na pesi mbote na Boni Liston célèbre japonais. Toza vraiment resepela po nzamba sungo bimi. En tout cas, omoni bato soki ba osa mabe mo boye. Balinga bala etsango bato mususu. Omoni wa balinga bala etsango bato mususu. Biso awa tozaka na nzambe biso topeyaka. Et je ne pense pas pesa la raté que maman na biso sala makambo na biso. Yo omoni ndenge mère alaxi biso taka nde toza mère azi biso ba amike. Mère azi biso ba amike to koli na maboko ya mère. Alors ce que mutu azi biso na ba amike ya boko biso. Après le londa comme olinga biso. Ils ont sens te. Ceux qui bango mo de basala ba makambo na bango ana bati ko let sango mère. Mère asala makambo na te biso ane boulot musala to sisi musala. Moi chez bango. Ouais boulot palais. Voilà, merci beaucoup. Moi ba dédicace ta okasi. Ouais na pesi mbote na batutu bolanda nga mbote na master na ngai Rodia Lekela yala baza telme belé mbote na Fiston Bowel mbote na Picho Bongoso mbote na maman Nadine Maïfouila depuis Belgique. En tout cas nga suki na nga wana. Merci beaucoup. Voilà ya na tokomi na parce que na suka na habité quel serait peut-être votre mot de la fin na marambo nyonso nde batutu ba utota na. Nga lobaki omoni mutu musuta mso ya boabike so lobi na bango moto ngo to bomi yango ya ko senga pardon poto boma moto to kela ema
to continuer na lire toza nango to kende ka nde to prêt pour la guerre to continuer na lire toza nango la guerre est commencée to kende ka nde tozo kende to kata te to kitsa mandoki te to telemisa mandoki to tala nani oyebisa bato bokitisa mito ya mandoki bobeta oza mabele apetete mabele pete mabele naloba mabele lingala eza barezi baza ika pope pote babonga atali kota mabele ata mabele apetete mabele petete voilà c'est ça ce que je veux dire barezi pardon tokeka nde tokende de peur ke bato bayolobaki oya kosenga abandon tokeka nde tozokende en tout cas nalingi bafanatique nango balingaka nga nalingi doki année eza année ya very voilà osaki nga excuse kosekana esali nga mabe osaki nga mabe moko bona koyi kodigere yango nga mo te nga na ndoki esu place mosusu te naobenga bino osu te naobenga moto ya monoko lokola ngai dibinga tovandi na plateau tobandi koloba tolobi tosisi topanzani osali nga mabe na ye toyaka na tv po bino boya nango na tv bino mo bokoya oloba te botindela biso bato ntango batuna bozumi ngongo lokola basango lokola nyawa botami sika olela muge mongongo yokokobima te nzoka na nsima yango oza assassin mais makambo nyonso eleka na kuku na poise ezobima donc nanga likambo aloba te boya korépondre nga mpe naoyaka korépondre bino tokende na biso kaka ndenge wana mpo moto oyo aza bongo te bolinga bokomisa ye bongo monde a théâtre puis monde a te fe na ye kocomprendre yango soki baoloba no ovandi kimia bakopakola yo salite nyonso ya mokili mobimba okoma sali mpo bayebi ke olobi osala nini oloba te epuis tika oyo biso na bandeko na biso tozoloba ata balobi na bino botika star aleka na tv na nde place ya bastar tv eza place ya bastar bo baleka na tv te baa bastar te ngai na star oleka na tv kofi aleki nga na makambo aleka na tv wer aleki nga na makambo aleka na tv fali na parlons pas aigle aleki nga na makambo tv gola aleki nga na makambo tv balekaka kaka na tv donc tonosisana kaka na tv voilà badédicace na oyana Domiti Makenja ya Dilondole maman na Falon Samour na Chanel ma copine privée il passe na ngai ya botama maman mstaka mutalo mungala nga muluba tokokanga bon eba te so vraiment quelle ressemblance mo yo sakanate Domiti je t'aime beaucoup ma copine maman nela wonga ya papa ni sembula na pesi bino ba gros bisous Karine Manessa ba bonne guérison na yo bika moi si makasi moi sanzela mino ils étaient moyindo na pesi ba gros bisous couple papa Ipo na maman Nadine papa Iponga Manzita maman na Parole Vina na Ketia na ba double bino nyonso na pesi na ba gros bisous mami Lufuankenda ma copine privée moninga na ba copine nga ya kala ti lelo na solo na bango bino bo bimso so ba copine bino biso ba bomba bino banda ko bokoka ta otala ba na misu te bokima ba po bozwa nga ba kamana nga eza ya bomwana bebe mputu ba bisu na yo wana kamana nga ya linzanza ya liyoto madombi ya kamana nga kala ya bomwana na dana bango ti ona bwaka bango mutu mabaza ka ba kamana ye wana ti lelo baokima ngati mwa moso nazala makama be ya Hélène na nga na États-Unis na peso mbote ya Hélène na nga tielo benga nga leki na nga vanda kolanda bango te ya Hélène to landa na bango bani biso ba tokota na biso ba so mote bomani to bomilo ko ezopela to pelisa kaka to keka bongo ba gros bisous na yo maître Chabert de Bruxelles et Annette Kuzola yo na nga bongo maître Chabert yo na ngai maître Blaise Ebekwa 5e dan champion olympique mais c'est sénateur il y a judo na peso bambote belé ne sous na tan communauté aussi kelanga ya presque ba to balinganga mi ba ML Muswamba ya Titikal ba bon séjour na yo papa Titikal na Kisasa na maman ML papa maman ba otambolaka ba on ba botali boga ba botali belle fille belle dame Muswamba moi ça pembe pétain nani sous na tan communauté presque on a tangi te influenté parce que ba comme pe mob de to zakaboye et bon maman Berfoline ba bisou na yo fanatique na makasi Brazzavilloise apia nga ba toli e bisa nga ko tala bango ka bongo ko kipe na yo te mais no tala bango bongo te prudence mujinga moi sa moindo ma prudence ngai yonde batika yo totali moi si muluba ya moindo ya kitoko prudence mujinga ba gros bisou na yo
bino nyonso tu bolinganga bo balinganga te. Guylaine Onema, voilà, Guylaine Onema, ma copine, na pêché ba gros bisous. Ba comment tango ya musu tango ya papa Patrick Agasila, na pêché mbote, de baza tellement ébélé, ba gros bisous. Merci beaucoup, c'était là ya Theresia Anne Chika, donc mon groupe ezongi déjà bientôt là bon mona soki ba nouvelle ezali toroyaka tozwa susu poto communiquer les bino, donc tout est bien qui finit bien. Merci à Martinez de Salle, Dibinga Wetu, Loketo pete bisous à toi. Voilà. O Dundango. Simba ito Simba te. Dundango. Bodundango. En tout cas, Bella papa désiré oyo abalaka on a pointe noire azana besoin mbonga libala na ye. Po mi benga déjà mala fantanta. D'ailleurs zom sa mbonga libala. Donc moni tamoni yana ana maîtrise ko man fou. Na kota bolongo na makambo na bitu kitoko. Okay ayuma. Bima mo ofira ba ingrat na ba ingrat. Lelo bino ba mbua ba mabata Bella bino. Bozo courage bo ofira mo livre ma boma. Ndeti ye Bella la vina eba na fama ya ngomba fresh. Ba ebaka Kwa futa ko benga ebo. Kala na sa ba kyango lobi na semi tona u alonu. Na ko ya ko lobalika Bella yo loba na ngato mfila zo kanda. Moni yo to kande yana lobi to ko timola to simba Kongo moko. Mama ngana sa ba ya na pardon na lobala ngai. Bomoni ga bona ga besoin réputation te 1. Réputation ne pola. Réputation ne kufa. Na ba ndisu na za kapenani. Donc m'en fous. Omoni boma bi ba na za liboma. Boko na bomga mo kisa liboma ba tata na bino ba mama na bino. Na bino niyo to ba boma. Ngala bino ngala te no bongo ngala le ngate. Bino bo lima ba yuma. Bella, papa déjà c'est la moi le bala na ye. Azela parce que tu as ko piko la bino na bino. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe bipai na bipai yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana
TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.